Original. Original. Salut et bienvenue sur cleboisoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Nakanisi bozali ko mona bino moko décor bomoni bandaku oyo elakisi ke nazali na kati à Londres et puis bomoni maître Wera Mukuna oyo azali ko sala masolo ke président Fachi soko ye na bato bazo ita misika ba o mususu bazali ya ko banga te parce que dès aéroport soko kiti maître Wera Mukuna assez à gérer makambo surtout. Donc tozali na ye awa lelo boye bake à partir à lelo vendredi tozali déjà na mabele ndenge toyebisaki bino ke tokoya pe tokoya présent place nyoso tout azozala biso ba collabo biso tochi maboko na fachi na biso béton donc parce que ezali facilité pour naye tozolanda esika nyoso tout. Donc 5 minutes ya lelo et se déplacer awa na kati ya London tokozala awa ti président de la République na biso akokende boko mona ba reportage ndenge tomesana kosala. Donc tozali awa bino bozali komona na le grand maître Wera Mukuna. Donc vraiment bon mona kaika tolobaka mais tu es sur place tozali ko profiter après sabino mbote peto tunae ba mituna pour à répondre biso ndenge nezali ko le quand même dès que to commis déjà awa tout le monde est d'accord avec l'arrivée, il y a Félix Antoine Tshisekedi parce que tout le monde est là comme côté. Donc, tout surtout, bazali d'accord. Maître Wera Mukuna, mbote na yo. Mbote grand prêtre César Ngadi, le kumutopesi na Nzambe, au komi na mabele ya UK, au tobengi London. Alors, bana London, émission to sala on a Oxbridge, donc na kati ya UK. En tout cas, na se primi komona yo. Alors, ezoko laksake pour laksana ba congolais nyonso ke makamyo surtout ezali chitoko. Ndenge bino moko boyoki 5 minutes avec César Ngadi et se déplacera partout. Donc makambo ezali kitoko soko bomoninga na eti awa c'est que makambo ezali kitoko et puis yeba ke toko tika président de la République na bisote, il faut donc président de la République azalana batunaye oyo bazali na confiance na ye oyo ye azali na confiance na bango oyo bazali na sima na ye à 100% to boy ben infiltré et on le bomoni ke tozali ko landa président de la République partout et sikanyo surtout azali. Donc vraiment maître Wera Mukuna merci déjà na kay na yo vraiment kay ndengi au réservé les biso awa na sepeli oyaki kozwanga na aéroport titoye awa donc tozali na yo donc merci déjà na kay awa tozali et pas masalanga na lobara mingi José Kanoa kikakamene tozali na awa. Donc maître Wera Mukuna pesa biso na nous programme ezali ko le kandenge nini na niveau ya organisation awa pona oyamba fachi. Merci grand prêtre Ngadi pour na ko invité nga na kati ya etandeke oyayo. Alors organisation ezali kitoko na elengi batonyo so bayibi to pesi lango ebele mais et pas ya grand prêtre César Ngadi nde tozo pesi lango sulelo potala kaka yo oza mokili mobimba. Alors le 19 o ezali mokolo ya lobby nde Fachi akozala awawa mokolo ya samedi oya lui Fachi akozala awawa dimanche nde akoyamba communauté na biso ya ba congolais nde bako yambama na ye Fachi na Excel. Alors batu n'est pas na ba province ya Manchester, Coventry et pas Union, c'est pas bazali pena Libanda, Bruxelles, France, mboka mobimba to mokili mobimba bazoko ya avec kimia na petenyonso ba instruction to ba direction nyonso et pesa melaki bango déjà en tout cas grand prêtre kimezali. Ok, donc bino moroboki kimezali soki grand maître Wera Mukuna oyo yepe a se déplacera partout. Tout le monde est en France, en Belgique, azalaka partout. Ce qu'on a dit, Kimi Ezali, 5 minutes peut est confirmé que Kimi Ezali, tous allez ko annoncer bino pe ko informer bino que donc maître Dona OP azali collègue nanga OP azali na sima ya président Fachi azali pe na kati ya mabele a na kanisi donc ba héros ekolanda boko mona ngai na maître Dona to sala émission. Donc sikoyo bato mususu bandeko na biso oyo ezosala biso pasi ba oyo bazali kosala neti bazali koloba bilobela na makambo ezali
na nzela te eloko nini okoki koloba na bato oyo bazali kolanda biso ba oyo bazali le mosusu bakomi kohésite message nini okopesa na bato mosusu bazali koloba bilobela. Merci grand président Ngadi pour la parole. Alors message na kopesa ezali boye. Alors tozali biso surtout bana ekolo tokoki kobomanate tokoki komisa na mabete mais ezali toza na bomoko po mboka na biso ekende liboso. Alors président azali président ya biso nyonso na ya bango batwana na biso na yo César Ngadi tozali na président obele moko. Alors moto nyonso oyo aza na problème na ye oyo ezotungisa ye mpo na mboka mokambi ekolo ye wana aza koya. Alors sokoza na ba question yaka po opposer ye po kotuna ngai te pona ko yanolo yango te otuna grand prêtre te po ko yanolo yango te mais ye moko moto akoko yanolo yango bien azoya. Alors sala makasi yaka na kimia nyonso na pete nyonso oye opposer question na yo okozwa yano na bato oyo bazali koya moto moko te amitungisama awa ezali Grande-Bretagne awa ezali UK et puis sécurité ezali ya black te oyo ezali fachi béton donc sécurité ya black te donc moto soki o hasardé on a sala boito boye en tout cas na ebité on se retrouver tamso oza na Congo ango ou bien place moko boye peut-être ngape na ko yeba ngote mais obunga na yo voilà. Ok, ndenginga esekisa inga ndenge moko maître we amukuna lobaki donc soko mata mwambe na bomwana te oko matango et puis ndekeluka pe oyebi soki pe osala ngote keba donc omoni makamususu ezopesa mawa na motema ke biso na biso to koma tina niveau oyo ezali passe na mawa mais boyeba ke ekoleka bien donc soko moni place sika ou maître we amukuna azali ekoleka kaka bien donc maître pototika parce que vous allez vraiment charger dès que tu as biso moto moni vraiment que makambu ezali ko tambola donc ba réunion na ba réunion donc ceux qui olingi pona kosukisa message nini ya suka okoki ko bakisa. Merci grand prêtre na etandike na yo na parole. Alors pona ngai kosukisa ezali ke tozali bana ya tatabo moko mama bo moko ekolo bo moko mokonzi bo moko oyo azali fachi yende azali na minute oyo. Alors pona oyo azokanisa ke akoya ko bebisa ordre public acha trouble yango na lobi ndenge lobi grand prêtre donc oyo mata mwambe na bomwana te sikona mbula oyo okomata mwambe ya 99 degrés et puis na tikio ngana kei alors ko débrier et puis yeba mingi to mena mingi te to melaka ya mabe alors mikuwa eza mo pete tamba tiki onengo wana a oyeba sona yo eloko akobakisa ezali ke en tout cas bana ekolo biso nyonso to zalawana na Excel dimanche en tout cas eza événement moko ya munene na UK awo itika ko sala mate traka grand prêtre Ngadi alongo epa ya kana France pe akomia pa le bike akotika événement ya munene boyele kate pa nyonso ezali ye akozala alors eza événement moko ya munene et puis mbala ya yambo pona président ya à part président Mobutu j'espère à part ye président Mususu ya wote et puis ya akutana na communauté asolo na bango tala président ya malamu bo ya motema boboto aye pona solo na communauté na ye babo senga eza nini eza kwa papa na kati ya ndako ana na posa yo ka bana na ye balingi nini ezo senga nini po asala yango abunda na asala yango po kimia ekota alors bosiko papa ya ndengo wana yo lukake tout ça obebisa makamna ekosimba te pe ekozalaka te makamna so wana ezali pas question. Alors, toutes les sécurités, ezali Nanzela, pe ezali place wana, MI5, makamyon surtout, ezali. Et puis, ya mboka, azali ka pona, sécurité ya biso ba Congolais te, azali pe na sécurité na ya mboka oyo, ba Scotland Yard, MI5, ba union so baza include. Et puis, azali invité na gouvernement ya awa. Et ça a été que Congolais da bengisi à gouvernement ya awa. Alors toya et kolekana kimia nzamba pambola bino boya et loko moko sala mate moto abanga azalité kimia ezali nzamba zana et loko moko eko sala mate
au nom de Jésus. Pas question. Ok, merci beaucoup, maître Namusalo Zali Kosala. Vraiment, Zali Moussala moko eza facilité na tenaki vraiment na remercier parce que na loba ngoka kamenet naza à côté na yo vraiment maître merci na Moussala Zali Kosala donc tozali de na kati ya mabele lobi to relaxa bino place président de la République akoyamba bandeko na biso donc tozali awa 5 minutes ezali awa ti président Nabiso à Rokende. Donc, Tokomi Nasuka émission Nabiso Ndeng Nalobara, je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme vous en avez l'habitude de faire. Donc, vraiment, Tozali Awa, 5 minutes ezali Awa. Donc, vraiment, Bozila Kaka, émission Ndeka Nalobara, Bo Yebake 2020 Oyo. Ah, toko manqué été kanambe fois ma solo na mbuchu pe na dikosi abu pia to vandinier pas to seli masolo na biso. À très bientôt. Original. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet no ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso on a 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.